Mbote na bino balandi ya vamu télévision et sengope sai ya kokuta na bino lisusu mokolo mwalelo o wapi à chaque fois to yaka na terrain pona kolakisa bino misala ya mboka na biso. Voilà lelo ne misala mboka na biso mingi penza to kolobela banzela. Donc to kolobela banzela na biso awa na mboka Kinshasa mboka mokonzi ya ekolo Congo. Voilà émission mboka na biso boko remarquer que lelo tozali biso moko po to tambolite lokola mo mesano ndenge to mesana ko tambola mibale na bisika bieto kendaka kozwela bino basango ya botongi mboka na biso oyo esali makatango neso pele kaka awa na eteni ya vamu télévision kasi tozali biso moko ndeko bazoza bisika bazali topesi bango mbote po bango bazui ordre d'émission bakiti na eteni moko songolo pe pona kosalela biso émission ya mboka na biso na biteni bango bakoki kosala lelo tokabwani nesiko bango bakoki kosala tango bakoya balakisi bino ke na biteni ana biso tozalaki kote oyo neteni ya Ngaba tozali voilà tozali na commune ya Ngaba précisément na avenue Kianza juste balabala oyo ezalaka ancien maison communale ya Ngaba lelo elongwa ekoma na balabala mosusu voilà ezali moko ya banzela oyo ezopesa esika ya bandeko bakolonga Ngaba kokota Lemba kokende Changu et puis est traversé commune ya Makala oye keiti na banzelo bazosala dernièrement tolakisa kibino na eteni ya balabala ya Kimwenza o to salaki na eteni ya Makala voilà prince o bozomona e katisi pe keiti kuna na ngambu ya na mukongo na ngane bozomona e keiti Lemba et puis ezokende Changu toye awa po nzela eza impraticable tozanelanga mais babenga kibiso balobi lokola tozanelanga bandeko ya Ngaba baloba to sala mbela na leta ayeba kelokola tozanelanga nzele za kobeba nzela o na mbula etonda kamai ba moto esika kotelema ezalaka te donc batu moye batambola ezalaka te yango wana basali mbela balobi te tika to kita to benga nanu mboka na biso émission mboka na biso ya vamu télévision baya balobela biso po tozomona mikolo yo émission mboka na biso ezolandema na bakonzi na biso yango wana biso pe to benga po balobela biso voilà sima na biso kolongo tokozwa bandeko na biso baye babengi biso baloba posa na bango ezali nini entre temps batalisa biso ba difficulté à part banzela oyo tomoni eza ya kobeba voilà tokende pa bandeko na biso. Mbote mama. Mbote papa. Mama toza wapi pe kombo na bino na? Awa tozali na Kianza na commune ya Ngaba. Précisément na commune ya Ngaba na rond-point esika oyo bazozo ba moto bobo kende Lemba na commune ya Lemba. Tozali awa. Voilà mama tokiti po babengi biso bayebisi biso nzela oyo eza kobeba leta azokipe yango te. Papa wana eza solo lokuta te. Ndenge tozali awa nzela eza kobeba surtout commune ya Ngaba ondire ba ochango kate commune ya Ngaba nzela nyoso eza kobeba tomoni na Makala kuto évolution bandi bazotonga banzela moi évolution koti circulation comme moi bien biso surtout na Ngaba papa nzela eza te ba carnivore eza te awa nan toza na période ya mbula te mais okomona ba mai etelemi pona nini po ba carnivore eza te nzela ya Ngaba e bandi na Makala e katisi eketi na Lemba surtout prince ya Kianza oyo eza prince mulai ekenda on dirait batiaka ngo kate nzela no toza kobukana tala na condition nango salite bakipaka kutu yango te yango wana tolingi leta abongisela biso nanu ba prince balobaki ya Kianza ya Ngaba bakotala na les champignons bakobongisa bameka nanu kotalela biso likama banzela ya Ngaba ya commune Ngaba. Voilà mama wana likama banzela pa wana ba difficulté nini bozana ngo? Bozana difficulté na wenze tozana esika malunga koteka te surtout na Ngaba wenza munene ezali te tomona ki muke
mokonzi na biso Charles ayaki kozwa idée ki abongisa omoni wenze mpe ezwi mwa évolution mais sinon te wenze ezosenga batsalela biso wenze biso tokita tokende oteka na wenze tozoteka na bapemeni mpona nini mpo wenze mpenza ya malunga na ngaba ezali te wana ezali balabala bato baprovoka wenze eza moke ekokoka kosupporte biso nzoto yango biso totemi na babalabala boye omoni liboso ya magasin tozoteka na difficulté nini asuka bokosenga sikoyo na bakonza mboka na leta tomoni banzele bandi kotongama ya solo lokola ekoti na makala tolingi biso mpe population ya ngaba mpe wenze na banzela mpe ekota tokosepela makasi. Merci mama. Mbote mama. Mbote papa. Voilà mama awa tomoni bino toza wapi pe kombo. Toza na commune ya Ngaba précisément na avenue Kianza. Awa babengi biso bayebisi biso nzela eza ya kobeba bazokipe bino te ezosala bino ndenge nzela ya Kinshasa eza nango problème te po bango balekaka bamonaka mais problème na ngai eza mpona nzela longwa Kikwiti Idiofa bapesa mbongo basala nzela yango te biso tosufriraka ngai nauta kuna na yo koteka mpona mwa mike ya bana mais nzela tozoya lifelo kutu nzela yango eza malamu par rapport ya nzela biso tozoleka Kikwiti Idiofa pas moyen Bon, sur un peu de l'anzela, on peut pas n'attendre comment on peut pas bon, bon pesa soki na nalia, bon pesa isusu soki la bila, bon pesa bon aller. Biso baloko souffrir kana nzela oya vraiment tabino moko bakonzi. Biloko coûte transport biloko na ça qui monte OK na 150 000. Bénéfice en combien? Vous avez bénéfice te? Tolandela ka 50 francs 100 francs na kopo. Mais so boseka ba 150. Okozwa combien pour Ozo bana osunga bana neti boy rentrer. Eza passe bo sunga biso na nzela ki Idiofa Kikwiti. Eza mabele le kalidela li felo. Merci maman. Merci papa yango wana. Mbote papa. Mbote monsieur. Voilà papa tomoni bino awa toza wapi pe kombo na bino nani? Bon ngai kombo na ngai racheter na vani précisément à Kinshasa wa. Mais nazo sala nazana price fixe te naza locataire momentanément. Bolimbisi. Ndenge bobengi biso toye aba yebisi biso balabala Kianza eza penza ya kobeba. Balabala Kianza totelemi na commune na Ngaba. Siko bino bolobi nini? Balabala Kianza oyo vraiment eza balabala moko ya kitoko eza lié moko commercial. Oyo pe vraiment eza ba partie moko ya ville na biso ya Kinshasa o bato bako ko apprécier parce que balabala oyo tozo remarquer vraiment esali ba jour ebele eza ko kufa makasi mais biso to luka ba konzima tali la biso likamu ya balabala oyo parce que ezali esika biso tozo lela tozo soutenir bana nazo baxelo ko mususu muke parce que balabala otanga fani mo mikolo ekaki ezalaki position mususu awa vraiment balabala bukani vraiment to sali mikolo beli condition ngo eza normalité ba kondi bako kwede biso pona balabala oyo les deux ba situation to zana ngo wa tozo remarquer moi biloko to banaki ko zwa intérieur tozo zwa ngo susu facilement te po ba kolomi tuka bakangi ba mituka na bango na intérieur balobi pon bascule ezo peser makasi alors biso tant to chaka biloko to landela na biso moi bénéfice ya moi muke ya ba 100 francs ya ba 200 francs maintenant ekomi bato pon bascule wana pon bascule ekomi taxe moko munene likolo na biso moyen to bénéficier te loko moko ezate ba kolomi tuka bakangi ba mituka biso moyen peto zombiloko ezate ba taxe wana matière ya condition ya nini ba taxe union saison mata à propos ya pont bascule parce que pont bascule ezo peser makasi bazo pesa biso ba pesa ba commerçant pénalité ba 3000 ba 3300 dollars ba 400 dollars. Alors nyonso wana mukolo mutuka ko supporter ngote akoyela ngo epana biso c'est pourquoi biso moyeto pe mezate biso bato do bakilia to chabiloko alors eloko nazo ko adresser vraiment na bakonzi na biso va tale la biso likama po bascule wana parce que za mboko na biso économie na maboko na biso ezali po soutenir biso bango pe bazala à l'aise mais ce qui est commis vraiment za valable te to bano chila bango makelele ozala bien te vraiment batale la biso likama wana to zana posa ke no bango batale la biso likama po bascule wana. Merci beaucoup. Nazane loko mususu ya kolobate na senye ka bakonzi batali la biso makamu vraiment condition yo ezali loko moko net pas parce qu'il ezali loko moko ya makasité ezali loko moko ezali placé il suffit sok ba taxe na bango valable donc ozala pe bien bazo peser biloko
tonnage nango balobi tonnage elekani bato bafuta ba pénalité ba $400 mais maintenant $400 na kata recette patron azwi mbongo wana tie likolo na biso. Donc ceux qui va peser et que qui ba kilo elekani c'est normal ba taxer bongo. Tokanisa ki ezatanga mosusu pona kobeba banzela nde basali bongo. Te ozomona po baskili wana ndenge eza wana na nzela wana ndenge telemi. Bango moko ndenge dana ne bazo peser pona ko peser biloko te na taxation ngo pe eza vraiment makasi. Eza pona ko peser te eza taxation ngo eza makasi. Voilà papa totoni bino botoni. Vraiment merci papa na sepeli mingi parce que bolingi biso pe ba konzi ba yokela biso ba yoka biso po ba yeba ba pasi nini biso toza nango. Merci. Na sepeli makasi. Ba konzi bo sepela pe na makamo biso to loba toza na besoin na bino pe boza na besoin na biso. Merci. Mbote ndeko. Mbote papa journaliste. Papa tomoni bino abo bengi biso pe boyebisi biso ke koto situation ya nzela bino bakumbi eza malamu te bolobi nini. Bon papa biso toza ba chauffeur à moto tozomona nzela eza mabe makasi. Tozosenga nyonso na bakonzi batela biso nzela mais tozomona réaction te. Tozotambola moto moni nzela ndeza babe bato maïcha transport soto maïchi transport ba client bazolela mais biso pe bato okumba tozosouffrir. Tozoluka siko ba soutien on va ko soutenir biso tant que l'état na biso a soutenir biso pour que banzela esa nini ebonga mais tozomona eloko te banda kolela ti lelo pe parole la kaka nzela eloko mo ezosama ezate siko toyebi te tobengaka nde bajournaliste bayaka nde bakoma place oyo bamonaka déjà ba filmer bakonzi bamonaka ya solo banzela oyo bato bawalela nyonso eza ya kokufa yango tobengi bino boya botalela biso makambo siko nini ya suka bokosenga po tokabwana na bino. Oto kosenga nanu bakonzi batela biso na makambo a part oyo makambo susu to banzina na banzela o eza important ezokocha mbongo na nyonso to sengi ke bakonzi batela biso po to zala ba député to votaka lelo to vota bango bakei lobi ba ozongela biso esu to voter bango o balaka biso basala biso to mone lo côté tant on peut ba ozonga susu maloba o ba loba na biso ekozaka ke to kobongisa seke ya tout oyo babongisela biso banzela po ke bango pe bakoya biso pe toza mutema malamu ya kosunga bango makambo ezebele ya koloba me oyo ya koloba na minute oyo eza mpona banzela makambo tu eza mabe biso tomona eloko ya malamu te dola nde moko banda bayebisa biso ekokita te banzela nde moko tozotambola 24 communes bamai bani bamoto ezokufa mituka ezokufa me tomona eloko ya koloba eza te bino ba journaliste la biso ndeke boyokela biso mawa bokoma na ba place a boye ta bozo filmer ba konzi pe ba monake ba ta biso batambola ka ba place eza malamu te yango to bengi bio ba kubota la biso. Merci beaucoup. Merci cher. Bon. À ce qui concerne l'assainissement pour la commune na biso Yangaba, en tout cas pour nanga na monike esengeli koyeba ndenge l'état ba epola ka yete l'état nde a disposaka tant à disposition ya kotia batu ajuna chef de riz chef de quartier ndenge nini ko mema mboka na biso to lingana nan il faut to zana bolingo so bolingo ezali to yeba ndenge ko kumba mboka na biso to zo kumba ngoni chef de quartier akoyeba ko diriger a quartier na ye akoyeba ko établir ba chef de riz na ye akoyeba kolanda enseignement ndenge nini propriété esengeli esalema na kati ya mboka na biso totambola na kati ya quartier totambola na avenue il faut ezala na ba terrasse soki terrasse eza te donc maye eza toujours éparpillé matiti ba saleté nyonso di moye ezala canaliser te pourquoi parce que ba terrasse eza te maye ezokende na dévagation. C'est pour cela salité ba inondisi ezotonda par-ci par-là même na ba porte bandako na ba porte ndako na biso il faut to batu ba établir ba poubelle ezalaka te so batie poubelle etondi ba inondisi ekwe na mabele bato kolonga to mona kate biso awa to koma biso moko tozo kolongola salité tozo benga bato ba pousse olongoli salité na terrasse ozo futa pousse 10 000 5 000 15 000 tandis que mbongo oyo soki l'état a établi à l'objet non na tie poubelle pona ko vider ngo mutuna mutapisa 1000 fois pona ko vider poubelle et ko sala mbongo oyo l'état na bisa zo ko encaisser et ko yeba ndeni ko futa pe ba fonctionnaire soki lelo biso tozo teka boy parce que wenze zate
wenze ezate na kati ya commune na biso Ngaba wenza munene ezate ya ngona biso tozoteka na aveni neta aveni ngaliema so ba établi eza aveni bato esengeli ba habiter mais pour le moment et comment wenze mais sikoyo wenze net ya Kianza oyo eza wenze te mais eza aveni pourquoi parce que tozoteka parce que wenze ezate tozo souffrir. Parents pour le moment, nous n'avons pas de société de la place. Yango tozo teka na ba wenze oyo toza na ba bisika oyo. Toza na danger mais danger tozo kotala ngote pourquoi parce que toza na sika penza to ko luka quelque chose pour te soutenir bana. La société penza ya nini o biso to ko sala ezate. Tozo ya awa pour to s'en sortir, to aider ba parents, papa musunet par exemple oyo ya biso ba vana bandako. Mosala ezate. Biso ba maman tozo repole po bana batanga. Moi to tika bana na de vacation lobi bazala ba kulun basima ba machette ezate. La plupart ya bana biso lelo baza ba soda. Bazo ke na soda pourquoi parce que to moni makoki ezate autant sa bana belé za na 5 enfants. O soutenir bango te na koteka oyo. Parce que kotoko ezo soutenir be o mona mbonga mkia ya kolia ya kofuta ndako. Lelo bandako Bonjour, au foot en dak, tu as $100, tu as $200, au foot en dak, tu as Gishasa. Toujours 5 ans à l'État, en tout cas pour la commune, surtout Yangaba. Ah, mais on a raisonné, biso ba maman, Otozoluka, pour les bananes, les présidents de demain. De la société de la place, Mouto Rose à la lobby, à Rose à la paix et à Mboka Oyo, une autorité tout faite, Oya Tangi, en trois bâtiments la biso Wenza Malam, Wenza Malonga Penza, Toro Sepela le so établi biso Wenza Gitoko, Toé Banden Roku Misa Penza que non, biso Fati Oye, Bougoumes na biso ya Ngaba Oye, pour mato voter, Asa la biso ya Malam. Voilà, bande ko balandi avant télévision awa to wuti na eteni ya juste croisement ya université na balabala Kianza tozo kita juste na wenzanga babipa yo bazobenga wenze balobi wenze za muke esike za kobeba toko manano poto la kisabino ndenge nini nzelango ekomeli po bato bazoloba loba trop biso bilili ekola kisabino kasi tolo bakapenza mingi te na matali bongo makambo ya banzela na biso pona kolakisa kabino lolenge kani ezali bongo kosalema me bilili yango moko elobaka na bisika na biso bato ya koloba voilà to kende kuna.
Voilà, bandeko balandi ya Vom Télévision, bandeko balandi ya émission Mboka na biso. Touti juste na croisement ya université na balabala Kianza. Ezali prince oyo bandeko babenga kibiso poto ya kolakisa na gouvernement na l'état direction provinciale bamona keno misala na eteni oyo eza kosalema te bandeko baleli ya trop balobi mingi pona wenze awa tokomi déjà na wenze ya ngaba o bandeko balobeli balobi eza muke epinzele eza ya kobeba donc biso toye poto lakisa bino lokola bandeko bazali nzinga déjà baza koloba ya mingi tozokoma na bisika na bango ebongo boyoka bavi na bango par rapport ya nzela juste tokita. Voilà, toza awa na epana bino, toza wapi epi komo na bino nani? Awa toza précisément na commune na Ngaba, na boulevard Kianza. Toza précisément na Langalanga. Voilà, na Langalanga awa babengi biso ba biso nzela za ko beba makasi. Bino ba chauffeur zo sala bino ndenge nini? Makasi ka ndenge bozomona ka ndenge bozocha image bozomona. Nzela za pena ya ko beba makasi. Donc tozo kende plus en mieux. Bah 2 ans passés déjà dans Nzela mabe tozo kumba moto zo simbate ba moto zo beba donc to comprendre to ke wapi na mboka o nini ya suka sikobo ko senga po tolongwa na Nzela o mais biso to senga ni biso to senga na gouvernement parce que mta construire Nzela za gouvernement mutu ye moko construire Nzela te Nzela mta construire gouvernement to senga na gouvernement azo capacité na bongo biso Nzela to Nzela za disponible pour na biso to pesa ba mbongo ba kitasi to soma no so bazo bimisa to soma mais jusqu'à là, mon zéla a recouvert tout comprendre tes années. Merci Ndeko. Ok, ça va. Nzela kutukoloba te. Pona nzela kutukoloba te. Kende na kota monga fule eza liwa. Na kende matanga na kota mukoko kuna lobi mais moi ete nzela ezate. Zongela boye na côté le roi du professeur, plateau du professeur kuna mawa, mabengi nde na mabengi salami. Bato bazo vivre na condition à passe. Hein? Tala 15 ans de ekomi. Kianza kutukotala te tongo so retanye musumu talinga koma va azu musala fois que ne mbanga que ko répondre mais azo ke koma la retard embouteillage transport liwa donc toza nyonso na ba conditions eza biso passe bon boya ko lobande ni ba mama tala mwambika yango awa ko sa komi 4000 toko kufa te oyo elo ni a moins cher eza Thomson kotala te misa to 5000 ata bino masasi surtout ko tona ngaba na biso lobe pona nini masasi. Et c'est dans le bien, papa. Biso total la même film à tes âgés. Total la film. Mundela zo kanga mutu aza na problème. Kanga est déjà comme détenu. Kende na yeti na bisiko bo sambisa ye. Mais boko banda déjà ko beta mutu. Ata ba criminel ba beta bango bongo te. Mutu aza da fautif. Kanga ye kende na ya place azali. Bo kende ko lobela ye place droit na bino ezali. Mais bo banda ko beta. Bozo alerter ba pauvre ba maman ba tension, ba hypertension bazali, ba balle perdue le quoi c'est mec na makala bal perdre l'équipe point et chrétien à na bassin akomika kola la makali kalitolo na se bazo traiter na se mais ça bien été. Merci maman. Merci papa.
Voilà, bandeko balandi ya émission Mboka na biso o elekaka tango nyonso na Vuvamu télévision. To bandaki juste na croisement ya université pe Kianza awa to komi déjà na Wenzangaba bipai wapi. Toye kosukisa émission na biso mokolo mwalelo. Bino moko boyoki ndenge bandeko balobi. Juste tozo rappeler na bandeko ba zozwa biso na Sukawa. Tozali na balabala Kianza na commune ya Ngaba. Juste avenue o ezali moko ya ba avenue o traverser Makala boyoka kipe moko ya ba mama pe ba otaki bongo kotalisa avenue traverser ya Ngama Makala nako kitana changu ekoti lemba ti ekei bato baza ba kobima lemba kokende changu kokende aéroport bakozala na facilité ya kozwa transport mais bino moko boyoki ba difficulté ezali pamba te bambouteillage soki ezo salema awa tozana no nelanga tozana elanga menzeleza kobuka na tozana elanga bambouteillage eza ya boye et bongo siko soki tokomi na mbula eke basalité tokomi déjà na moment o eza sec l'état boza censé ya ko bongisela bandeko na bino ba peuple na bino banzela na bisika nyonso oyo eza ya kobeba po bazala libre kimia oya mingi ya koloba tango nyonso tango tozobeta sete na banzela bino moko boyebi nini oyo tolakisaka epai na bino tango population ezolela toyebi ke micro ya mboka na biso ezolandema na bakonzi ya mboka oyo bamesana kopesa biso litoi tango nyonso mpona koyoka émission mboka na biso pamba te bamama bapapa bilenge bazali na badifficulté ya mingi lelo toyoki tracasserie te. En tout cas, félicitations à côté Oyo parce que toyoki tracasserie na bandeko bazokumba ata konzeleza ya kobeba mais balobi karape basengi na l'état abongisela bango nzela pamba te ezolekisela bango tango bango bakangami na embouteillage moye bakende basala eza te erezo kende na ba période oyo l'état ameka kotala pena na kawa na bamama pe balobi tango bazokende misala bozomona ke bango bazokende musala mais depuis bakangama ki na embouteillage bakende kokoma musala retard bazui problème nesika musala ba misusu bazolongwa misala eza malamu te lokola déjà boyoka kabiso boyoka pe bolanda ka Vuvamu télévision bolanda ka émission mboka na biso en tout cas bomekana no kotia pe ko bwa kaliso na ngambu oyo pona kosunga ba ndeko babita ya komi na Ngaba lokola to sukeli awa mbala sima to continuer parce que ba yebisi biso na commune ya Lemba pe ezakaka impraticable donc mikolo mizali koya toko kitakuna mais avant to kitakuna tokolobela nano bambouteillage oyo esalemaka na banzela na biso na tango tokendaka misala na tango to bimaka pona okende kotambola toyeba pourquoi bambouteillage elekaka na mboka na biso wana tobendi suka ya manaka na biso mokolo mwalelo kasi tokoki kokabwana bongo te soki na pesi nano mbote te na moninga oyo totambolaka na etango nyonso ndeko bazonza ndilu oyo pe bake kosala mosala oyo na bisika mosusu lelo tokabwani po lelo toza ensemble te tokabwani na bango esika bazali bazosala mosala biso pe esika tozali toza kosala mosala po émission ekoya tokozala na bango ensemble po tosolola ya mingi topesi pe mbote na ndeko Mbala Mantsadila oyo azalaki sima ya caméra pona kozwa biso bilili kokomisela bino bandeko baibozolanda biso et puis na montage toza na ndeko Kwaku Maisha ya Kalao et puis toza na ndeko superlatif absolu Nentimba wana bangonde bazana régie finale mbote mingi tokozongisa pe matondo wana na DG Bokiti Boto likokisinde eleki motuya et puis Dipro ngala mbote pai na bino pe matondo pai na bino tokozongisa pe matondo ya mingi epai na bino lundi mantweki oya simbaka ekomeli tango nyonso mpona kokoma pe kosigner ordre d'émission ya Vuvamu télévision na manaka ya mboka na biso botikala malamu.